omeli na no pesa tambonga wenze ya mbala mote wenze ya mbala mo biso ko to tchala biso provision tili ko na il faut yiba eloko ba biso pe ya mwana oyibi ya mutabongo foka ba respecter de force boyebi elote na bisa binga mamna ngai bilena linga isukulu bate boye kola kukanga munoko bato musubo ba mama ya sali live fingi pape vite na ofinga te na ka juste na vérité je pas intérêt na ofinga pourquoi ko finge bomati sala pelote kanga mamtu na posote donc c'est makambo ile kana na la Chine bo mona mama yolo bilote boye kola kukanga munoko d'accord bino ba mama obona ba courage aza papa mwana on lui doit du respect bokanga bamba ko banda lelo olingite olongwe na la Chine. Là non je répète, je pèse mes mots, ça veut dire qu'avant ça live j'ai le temps de raisonner. Si ba reçoit les caca na ya kana mbita bakara parce que dans un temps raisonner. Et là je décide. Olinga conseil papa moi olongwe. Okoko koma no peso zwa. Déjà na foule ba fan nangi bili baza ba yebana. Bois de Abastar. Dans Savdiou, mambo bando les cana privé, bouye bité. Vous aurez un conseil, vous avez un sac na bino bobombi. Ou alors t'as un pantalon, et vous avez un conseil na dossier aux hommes maîtrisés. Yo aux hommes on a vidéo na internet, mais vous avez banate où ça la coulisse. Alors dossier aux hommes maîtrisés, vous avez un conseil nous classant na poche. So là t'as un pantalon. So là t'as un jeep, posé qui m'bangiste, t'es aux hommes t'as aussi mais pas Abraham. Bradamiste, vous avez un conseil nous au classant na sac. Aux autres bon so kutena mnanzelo pc conseil yaya soko botina moto respectera papa mwana okutana jeune fille yaya soki li bale ko fait respecter c'est mieux au pesa ba conseil na balabala ke bo pesanga parce que là où je suis assis j'ai ma famille qui au baza vivante au baza mieux placé au pianga conseil d'accord voilà donc quand c'était bolingo no bolinganga ko les famille nga bolinganga ko les kanga moko bozana souci nga on fait ça pour Henrietta lobia kokola na bato ba ilanga lobia Henrietta kokola akotuna yo. Moi ma vie ça ne dépend pas d'Henrietta kokola sa vie na et nga opération ça c'est ma vie. D'accord? Henrietta kokola. Alors maman je quitte chez toi dans un appartement là on que ça vie na. Arrêtez encore le soir du mobile à maman mais non j'ai quelqu'un dans ma vie je vais te présenter parce que maman il faut que je me marie maman il faut que j'avoue sur mes enfants maman il faut que je fais ma petite famille donc que ça vient naïe inga na ko sala makambote na supporter parce que moi na ko tuna nga lobi boko tune boma ka so tuni nga no pese explication moi no yo tuna nga lobi no pese explication. Maman, pourquoi ma vidéo va venir qu'on finga papa na batuno pour papa ça irresponsable, papa c'est inconscient. Et bon, c'est moi na tuninga, est-ce que le problème est ça? Oh, moi na kotuno lobi ba na poto, moi na poto. Ce que tuni va répondre, répétant que maman poto. Oui? Quand moi na poto poser question, appelle maman poto. N'abi c'est moi na poto vanda. Oh, zo mona parce qu'il y avait eu ça. Moi na poto ça veut rien dire. Oh, il n'y a rien de nouveau. Oui. Bana na biso poto bano bazaka bengra ko balukelo ya yondo balukelo. Yanga no vandise no solution balukela ngate. Représentant na bango ya Didi Stone. Moi na poto ti ya Didi abota mape na poto po nya balukela mama nete. Bana poto bokosa ka bana poto bazala Didi Stone pe mwana poto ndenge nini ye ana ki mwana kini makasi azwa para mama ye mwana poto te numéro 1 bon ye wana ti moto atra bana poto ngo ba star ye wana te ya Didi siko mwana poto boyebisa nga bana na biso poto era kokola mwana ko balukelo mwana te ya Didi na ba ye wana. Baluki tata na papa pourquoi tu m'avais pas aimé papa pourquoi au bandos on en charge papa pourquoi tu m'avais abandonné papa moi je ne méritais pas ça quel que soit les problèmes il y a une maman mais moi j'étais innocente papa pourquoi moi j'étais ta fille papa pourquoi yanga opposer ma question yanga penza na bota Didi quand bon moi kinzunzu bongo malgré yanga elle est plus belle mais il y a mon bimba ya Didi. Moi, on est sur la solo la night. Oui, ma solo la night.
Malgré un bandi qui star avant, mais voilà. D'accord. Bah, ça veut dire un jour, bozongani, si qu'on dit, bon, fingi, oh, yaya. Soit un jour, to zongani. Bah, ma finga, oh, et qui n'est pas mambo, bon, il y a un salaba voice. Quand ndenge no lwaki asaki ba voice afinga nga pe na limbi se to zongani nde bon ba mona ke mama mona na ba chinois ne pe ba finga nga me to zongani est-ce que problème est ça na problème est ça o modèle ba okene o mona un jour bozongani otikala na soni ba tuno ba fingo yaya nga karino boyebi na tikala na soni un jour mabele na ngi ma réseaux sociaux ba munoko solo nga Mapeka solo, salité, illettré, dibabé, kisita, sans papier, nini, nyoso. Yasi kizaneti nini, ya likolo ono yuka soni plus tard. Mais ma chérie, nous on a déjà dépassé les étapes. Les dépasses de la honte là. Quand moussissa soni, mais c'est déjà coupé, wesh. Nga lelo ta mutakala na nge bimi no bo mona na réseaux sociaux na pesi live na obina là c'est pas moi que o kotika la soni un jour boko ki ko zonga na otika na soni te ndenge abimisa ba voice lo kuta ko se na makambo ndenge na sona na batu ebele ndenge alimilianga na réseaux sociaux ndenge pe ba chinois na ba fingiye to ba fingaye donc na équipe nyonso so un jour essaye to zonga ni mutotika na soni pe azate lo baso yaza mutasoni pongana na mutasoni te pona moni mututo te mana la Chine oh lelo yo ka soni po bozonga ni azanete muto azate nazoka zoloba mwasi libala akenda ko bimana ba Jimmy abimana ba yaya do yo ti yo leka kino na réseaux sociaux qui na boye na idée na ngana ngena fanda na kangi makolo mosa libalo wapi ya nga baboya na mi omwa mibali nde bazaka do yo boyi no nga yo zolinga basi o sala vie na idée na ngana zelo yaya longola na na batu misusu bakoloba nde na okai boloba okutu ba ex ne ba finga afinga ba mote mazo finga papa mwana otika ba finga papa mwana bonne question. Par exemple, parmi ma ex ensuite au bineti, moto pena les canaux ban encore fingi teneti Jimmy Belao. Boto nanga pourquoi? Parce que ngelo nanga nyos na sala kana explication. Jimmy Belao na encore fingité parce que malgré mon cas ba respect des borda parce que pour na lelo na sérieuse. Na pas tout droit. Parce que Jimmy Belao sala la vie à moine en rieta. Papa Botet Kalo Salangote. Donc, on a devant Jimmy Bella ou devant Evie, je dois Jimmy Bella ou du respect. Parce que nga point faible nanga. Ya ko mona motori alingi mwana nga. Nga so lingi o choqué ngozo mutema nanga linga mwana nga. Parce que nga po nanga mwana nga voilà. Jimmy Bella ou na moment où aya na vie nanga na poso mabe. Santé mabe no telengana na poto na kimana poussette na mona partout si vous se rappelez bota ba snap na ngana ndosa ba snap ifuna chaka go no bomba kokonda lelo nde na bo malgré na yo konda no bomba kote parce que je suis assis je suis à l'aise si no bina banda ba vitamine lelo na ya munene no banda ngope na ndako na ngana na congélateur biloko plein ba olambela ngana liaka mtoto na ngazate mais na moment wana na kina ba kokonda mo ya dépression na kina ba kokonda mo j'ai été limité na kina ba kokonda mo bouye makanisi kende zunga na vanda na famille ba pesi na chambre naza limité comme so héros no ngana sa live ba oui ça Karine Makelele bana lobi ba un examen faut balala ou déranger mais lelo nde naza il est que l'heure il est 23h bon est en sa live je suis à l'aise moto ça kata azate loko sa live au 6h du matin moto ça que o ça il a courant mingi ba pour les appeler les eaux consommer azate d'accord.
Donc ça veut dire, dans le moment avec tous les problèmes que j'avais, Jimmy Ayaki, na vie nanga, asengi nga service ya base auto sala, a proposé nga mbongo, dans le moment où Jimmy azal kola na kola bane, akil kwa Moïse. Akil kwa Moïse. Donc, à part contrat auto solo là qui est mambo base, et maintenant comme appelle un moment où abimisi moi 300 naï pour Henrietta. Donc ça veut dire pour na wana na moment wana 300 aki bilé pour nanga. Pour na fandi boy. So na bengi na chambre na moi bozo na tiwa bozo mbongo na nango. E vandi wana. Mais na moment wana na kiata na mbongo te yo chana tiwa risati. Na moment na so na simbi 5 € calcul Pampex ba goûter à moi na miliki. Namoro ban génique. Donc, ça, la simbi 5 € dans ce long calcul, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps là. L'on ça qui est sous calcul, la 5 €, l'on ça n'a pas provision. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, Erdime qu'on propose une base dans le moment où il y a qui moins ça, il y a qui moment où il y a besoin. Il y a un tas de 100 €. Parce qu'on a un moment où ndi ayaki lelo nde na vai na kiti bo même mutakabi nga 5000 na ndenga mabete lelo nde na vandi boy même so pinga 5000 100 300 oyo Jimmy a payé ça na moment na il est qui 5000 na valeur parce que au kabila nga 5000 lelo nga mon na caisse na nga na plus de 5000 na caisse na nga mais wana 300 oyo ya ndo pianga. En dehors, il y a contrat. En dehors, il y a base de sala. En dehors, il y a mamunyo sur 300 ans, donc kabila ngawana. Isaki, pour nanga, il y a le quoi alpha non omega. Je crois que Erwana nando boa kabatuti na tika mamunyo sur pour na libala. Ce que imaginez pour rebandela quoi activer. Ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé d'énergie. Ça m'a demandé vraiment d'éviter ma sacrifice. Et surtout que vous avez qui passe parce que n'a qui n'a moi n'a mouki. Et qui facilité n'a moi n'a mouki n'a ma beaucoup. Donc ma moment n'a beaucoup yo kapé moi n'a Karina Koufi. Bazozo benge basika benge ba abota te akomoko sa moi na akosa ki ba shinoni kabota ay kokosa moi ke moi na Koufi benge ba ibate na ndo passer na situation nini. D'accord. Dans un moment n'a beaucoup yo kapé ki Karina Koufi bwenge bolila Karina tiki mwana Karina osali boye po anini mais loko nzamba kitakati asalaki à travers ce message là yango malgré matelanga ba live yango malgré afinga ti mama nanga bomona na vanda na kiti ya migi étant que mutu normal na obité yeno yoke quand même soni oui mutu normal na vie faut zapper na bateau ka soni nana machine à rando nana problématique mais na bate ye ata finginga kota zuanga kota lokota nga wana izaki koto na mutu aboti sanga balanga abwaka kinga aki même pas une seconde otalanga abando tu nanga yango yo baby boy po anine o tu nanga na rochola au bossa na kena baby parce que na ocho super makila na oto bota abosa na ke ko beba nanga wana mwana bébé dépression wana on anda kuna ote azo bossa na keso na beba ki non sala ba live moi so chuboto sa ba live olo baloba obima mpepeti obongate obeba mais ya dans en même temps tout na yango a baby selo o baby boende nini d'accord mais wana soit des enfants mariés. Mais si vous avez un peu de balabala, era mona ngobi oh ukomi boindeni n'expliquer boss tala boui. Dès le premier jour na solo la na ekato kutana na expliquer to kutana ya brisque apesa nga 1000 €. Boui ba 1000 € na moment on qui combien pour nanga. Bokoki ko imaginer 1000 €. Je sais pas si vous avez l'idée. Il y a 1000 € dans le moment wana. Non, c'est retrouvé dans des facs à 50 € ya batu. Voilà, vous voyez bien moté.
Ce miliki ya mwana esili na 2 francs 50 euros. Même pas sûr dans la consolate. Pour il faut nasombela mwana miliki. Paquet ya miliki ya mwana ezalaki 12 euros. Nasombeli paquet ya mwana miliki 12 euros. Nasombi ba Pampex 28 euros. Ou etikali nasombi mwa lingette. Nakomozela YouTube na fin du mois futanga pour nasombela mwana ba yaourt, ba goûter, nasombeli ba biscuit parce que era na komo bima mine, ouais. Oui, ba biscuit bana baliaka. Oui, bien, ba biscuit bana baliaka pour nasoye pe mino. Donc il faut naze la fin du mois sur YouTube ba futinga, nasombeli mwana ba biscuit na pour na mine. Mais entre ta papa mwana na asalaka. Mbongo na salaire na ye. Et ana opola la bandumba. Il faut asomba chemise à bien, asomba pantalon à bien, ngana kina mwana na galérer. Et namukuse. Ero komo mwana na yo. Muto aza normal, muto aza na conscience. Olobani. Tende na komo mwana, ba reproche maman mona ndo reproche nga. Nasani nazala responsable na vie ya mwana ngana sengi na ngate que apesa ngambongo non ngana se débrouiller ka tout le monde le sait et puis mutu nyonso mona nde na bundana na mwana nga pour mwana zana suki wana balula ça demande l'argent parce que si on occupé suki wana te quand des ebele mo sepela na ngote donc ça veut dire que malgré na bunga na ngai soki ya ndenge nini te ona mwana na nganga moko na koma mama papa na salaka effort wana mwana ngaza na poso kitoko aza en bonne santé asuki neza kitoko atako lata primate mais le plus important c'est la santé nena no liboso parce que mwana koko lata ne kitoko lati roba chérie la mais soki santé makelele soki mwana na santé mabe atolati Versace olati Dior olati Gucci ongengate bungate mais ce mwana na bonne mine ça ata lati Primark na tamula na ina nzila tout le monde oh mais moi elle est mignonne et mwana kitoko et obota et oui pona bunda kana sala ke fo wana. Donc il est ici pour une fois encore nazo senga te basombela nga crayon non senga te papa mwana kabila nga mbongo ne nazo senga te afutela nga connexion to courant te azaka responsable na vie mwana ne automatiquement nga na devoir y ba respect et puis nga na devoir y ba respect c'est automatiquement la Chine nga ba ozala na obligation ya respecter. Parce que elle dans un monde bota la temps mais pour biso total henrietta il faut y mon pata la quête bango to na relation mwana alors nga il faut na la papa et la vie à mwana yo pour bango pe bazong selanga très wana pour biso pe yo za responsable la vie à mwana biso pe to ba ce muta meki na vinga mwana ba ko mekate na nga jeter na papa mwana non peut se respect pour ani pour na mwana. Et mutu oyo aza irresponsable par exemple ndenga na sala fête ya mwana bongo na papa mwana si asombi bilamba sika oya anniversaire ya mwana aussi longtemps mwana opesi cadeau te opesi mwana elo te mais aussi osombi bilamba sika oyo yango nde na olata nde no ben non na fête ya mwana na bengana ki effectivement na boyela ki yanga na bengana ki non mwana batu misusu opwani bazo finge gigolo boyebi gigolo laksi mutu ali ya mbongo basi. Et net ngana Kim, tu as une relation mon côté ou non koko sabatuke, tu as une relation mon ou ba famille na ba yebi que Karina Kim ba kabu non. Ngana Kim tu as une relation ya ngana ye to yebi. Eza relation mon no ko ou eza relation mon assis pour na bateau pe bona espoir à makasi mami na Kim bazo balana akima lobi azo ba tu as une relation ya niveau wana te. Oui. Na Kim tos meto zana il y a niveau na ndebo kinda na li kolo makasi c'est pas comme ça. D'accord? Oui,
Moi, mina Hakim, na relation, solara bien, zalaka, mais eza na niveau pour aucun jour, moi, on a fait une quitte, ok, Hakim a mobile, na to zobala, na date à mariage, tout famille, uniforme, et ke zongi. Non. Ce to komi na niveau, ana, nga mo pe no yena ovanda no yese la Chine, na minute oyo. Je vous présente, oui, bien la présentation, oui, bien la présentation. Donc, ça veut dire, la relation au toi, on a qui, moi, non? Ce qui m'a bien même bon, pour la mon anniversaire. Moi, je trouve mal ce qu'on a fait mon anniversaire. Dans mon papa, moi, na ya lati bilamba sika aye aolia. Donc, olia bon, ya mutu msusu, tom msusu, oya linga, kato oazaka na maman, moi, non, mais c'est ça qu'on appelle qui gigolo, et moi, je ne permets pas ça. Na mokuse oyate, les anniversaires à moi, non, mais okoyate. Pour oya, il faut, ce que zaki, osata même, na 200, même 300, et singa, Karine, oyebi ke noto zana ba matanga, na koufele papa, t'as pas problème, na ki na mo maman, moi, na. Anniversaire à moi, non, ozo sala mena, oya mingite. Zouata 200, basombata, mai, bakba melata. Nga pas en fait, ça me suffit. Parce que tu sais, chaque programme dans la fête, tout le monde connaît. Dans la dernière qu'on qu'il faut fêter mon anniversaire, dans d'autres compter dans mon touté, dans d'autres compter dans la choisi nanga, dans d'autres compter dans Bernadette Massengulanga, dans d'autres compter dans Mariam Bondo, maman Mariam, moté ma papa, ils a rock, papa Roy. Moté ma papa Roy Bondo, na bande ko compter na ba ezizel zin na ba messe, na ndo compter na boss na beda chou atika ngate, na banda ki ko compter na ba junior kabana ngoko chana. En fait, si na bande ko ba ça l'anniversaire. Na ki na ba tunanga on ndo compter na ba. Calcule qui même pas que papa moi na oya abatila nga mai non, parce que nga se non ça les loko na nga. Maman Gisèle Moussé Kakabelo. Ce nga non sali non na salaka selon esengo nanga. Selon ma koki nanga. Na salaka tena cha makanisi o papa mwana o e pa mobali na na ite. Parce que nga mona na ba mécène nanga. Nga mona na bato bazwa na bato balukolo pepele ba fi ba bonga loka ba blondine o marina za na bango. Na ba ya Myriam Ouette mokonzi o pe moi PayPal yaka. Nga moko na za na gouvernement evanda. Nazana la Chine nanga soyi na zangi na opelisa cagnotte a mère fashion cagnotte kuna mboka telema cagnotte bafana simba kuna les news de Karine moko nyamba ko cagnotte ko sala mambo ekota. Donc nazana façon où na koki ko se lambongo sans que na kanisi la papa mwana na la charge nanga non. D'accord? Donc ça veut dire que tu n'as qui do sala feti et qui idée nanga. Alors, si la monnaie que papa mon a eu conscience, il y a pour le baquet, t'as un bon anniversaire, il y a mon amour. Est-ce que elle a son meuble mana si quand il y a fait, il y a un bingani, il y a un bingani te. Pour les gars qui bon, là qui t'en a mata à papa na hein. Anniversaire moi na nae. Il y a mon qui oazaki na mo a chez moi met dans la pâte. Non boya pourquoi? Si na ipsa kia nyata makolote. Nazo yo kabatu ba obenganga papa mwana lobi po ayaki feti ya mwana te yango siliki lié. Encore une fois mensonge. Encore une fois lokuta parce que tinenga okosa ni batu nyonso na conscience na ye ayebi que na bengana ki pe na boya kenya ta makolo na feti po na koki responsabilité na ye. Nga soki na kanisa ki ennemi to na bengana ki po ayaki nini feti ya mwana te ya lokuta encore une fois lokuta mutu soki yo salisi feti mutu ayete est-ce que nde loko na kanisa ennemi un an mwana azala te na kanisa ennemi na 2 ans mwana tozaki de divorcé azala te atinda 500 na kanisa ennemi comment est-ce que mwana koksi 3 ans soki yo zate na kanisa ennemi et ya nini mutu bakangisa na mutu ennemi mutu azaka toujours présente nde na okokanisa ennemi yo toute ta vie na vie ya mwana no momboza toujours absente siko soki osabsente na anniversaire moko na okanisa ennemi pourquoi parce que okozwa pe contre-temps soki na 3 ans yete na yebi ke tamusu na 4 ans oki ozala ya 5 ans 6 ans na okanisa ennemi pourquoi nga soki na bengani pe na boyi c'est juste pour na ki irresponsabilité ça n'a rien à voir na koya feti te
Ça n'a rien à voir na fétité. On encore une fois, mensonge cause à la mytho, encore une fois cause à la inconscient, pour manipuler tout le monde. Mais malheureusement, je ne suis pas la Karine d'hier. Malheureusement, manipulation pour les catés pour la Karine, l'obité n'a pas de sentiment, l'obi n'a pas de bolingo. Maintenant là, sentiment exact, maintenant là, n'a maman ya mwana. Donc, on a intérêt dans la mwana. Ceux qui ont intérêt dans la quantité, j'ai besoin de personne. Nyonso nga na kosala eza la relation eza kosolola bien au numéro 1 intérêt à moi na kati. Place au moi na za na intérêt te nga maman ne j'ai pas le temps et j'ai pas le respect ya ko pesa mutu aussi longtemps moi na zo bénéficier ni l'autre côté je m'en fous de tout le monde sauf personne. Et là j'ai dit je pèse mes mots na ba mutu nyonso sauf mutu te na ba maman la Chine na ba papa la Chine na bana la Chine na ba relation na ba statut nyonso bozana we pa na nga ce qui intérêt moi na ngeza te ko langa conseil na téléphone te na manque au respect ko langa conseil te je pas la place ya cha conseil na ko na zane donc avant langa conseil na mon intérêt moi na kati là non peso mato ina même pendant 1 an o balobe nga Karine Salabwe Karine ko répondre te Karine ko lobate ozo loba nga bongo yo moko ebiketi na loba na Karine bo intérêt ya princesse ya na kati. Ceux qui ont dit intérêt princesse et ça, quand tu as intérêt à moi dans mon sous, comme me kate pour nos matsafon non pété, comme me kaku tout est. Là je pas le temps y intérêt à banabatu. Ponga mopé, nana change nanga. Je crois on est bien d'accord. Donc mutu nyo soto sola bien et reçoit langa conseil et reçoit langa liloba. En tout cas balo la langue. En tout cas, raisonner que ma bonne la Karine intéresse à Henrietta à la haine dans mon akati. Il faut que un conseil non Pierre Karine Henrietta pour bénéficier d'un conseil ou donc yomo ceux qui ont yebika qui Henrietta bénéficier dans te ya lambali ya conseil wana. Suka na moko na so pour moni moyen te yomo mi kangeli bisaka no tomboli ba valise tomboli ba talon au longwe non na la Chine au pelisa live no komano zozo. Donc OK bon penza bon aller au calme. Bienvenue pananga na matoi nanga c'est qu'Henrietta un héros n'est la carte là manobano est la bienvenue la téléphone nanga est ouvert WhatsApp nanga est l'appel na yo connexion nanga courant na futa que est l'appel na yo. Je crois on est bien d'accord pour nous bana lingala poto yo kana bien et ko bana lelo sikoyo na la Chine nengina ke susute émission ke salama na kombo ya Evi na kombo ya Hakim. D'accord? Kubanda lelo zozo soka lingia sala sali mutu nyonso za na la Chine nanga na lingi suna ka kombo ya Kim te na ba live na lingi suko ka kombo ya Evi te na ba live. C'est bon moni ba sali bêtise moko boye boye bisanga mutu monta zesu na droit ya opelisa live na kombo ya Hakim papa na biso Evi yenda botisa mami yenda bala kubanda lelo c'est fini kubanda siko c'est fini tozongi l'actualité kuna Marcelo explication zo pe ses clarté yemoko abaki voyager ki dimanche yemoko so akomi a voyager ki ndé lundi. Ba analyse ces belé yo sala Marcelo yewana. Koto analyse za mususu. Mama Esther ngala sikuna akomisi tonton Jaco Kizengi. Ba paka mikolo bazo sa makambo age na bango te. Ba analyse za de part et d'autre na réseaux sociaux. Soko kena gauche au monde bazo finga sécurité président kuna nazomona na miniature et longa marraine na moi na nga mama Denise Nyanke Rekoti. Donc il y a plein de sujets bozongi la ngwala. D'accord? Je crois qu'on est bien d'accord. Maman Sarah chef, au CPL la décision na nga ou pas? Pour maman Sarah na lembi ba appel non, au CPL la décision na nga ou pas? Au CPL la décision na nga toté.
Yaya loba na mama loba. Ah, ok, maman Nani, merci. Maman Allemagne, merci. Namoni message non. Namoni message non, maman Allemagne. Maman FBI, bien dit, merci maman. Et Soleil Zozo. Soleil Aza Zozo. Allô? Chef Sarah, on se paye la décision ou pas? Oui, on se paye la décision, Karim. Merci. Et je pense que tout le monde qui parle des vies ou d'Akim, chacun va vaquer aussi à ses occupations. On qui peut la Karim. Karim, elle gère sa vie privée. Karim, son intérêt général, c'est sa fille, sa maman et sa famille. Vaquez aussi à vos occupations. Vous avez vos familles, vous avez vos priorités. Occupez-vous aussi. Allô? Bosé. Karim, elle n'a pour vie, ni pour Akim, elle n'est pour autre chose. Travailler pour Karim, point barre. La sécurité de Karim, je suis tellement contente parce que la sécurité que nous avons dans l'Andy. Merci. Ok, merci. Bon, bah, oh, baby, maman sera fait. Bonjour, ma candée, première année. Allô? Chérie. Ah, et à maman Marceline. Maman Marceline, c'est là après. Donc, on a bien eu la maman Chara. Aza chef a bana membre. Bato bazarana biso na la Chine baby bana membre so ba nani. Donc, Aza parmi ba chef. Ando benga banda lobby toute la journée. Si les lodos so na yo décision oyo. C'est parce que il y a appel à Batunia son azwa qui mais grâce à elle aussi. Parce que bato ba banda nga depuis batika ngate. Et par considération, par respect, vu que bête qui c'était nama nana kutu pour faire que tout le monde année la fête, mais vu que on a payé ça qui wana bango baebe que fête ici l'avant bazo qui moi contre-temps même na ba mana na ba bato batunyo so baebi ken banda na uta na ba musika tito kuma donc malgré bande ko luba na kanga motema mais oh merci pour les cadeaux na kanga kema na kanga motema mais je me suis dit ba bato to aussi na ba on a linéa si na komi boye na pesa bango quand même respect na considérer bango de bomoni na yo kinde na koloba ke stop vraiment franchement ces équipes pour na bango te bato benge ba finga mapenza parce que nga ça me coûte rien nga ba mamu nyonso na bato bazoloba papa mwana un jour moi nga italinga te chacun sa façon de visionner nga na kuna te yaya koloba te ko mami alobaki matasa de la miniature kuna matasa de la prière tout le temps mamususu après mais excuse kolanda ba pardon ko ya ba wana nyoso ko ya après mais au numéro 1 à nous attention je crois on est ngana loba pona lilo to suki awa bato balingi bamata miniature soki balingi bamata na live wana 2-3 likambo loba bokosenga bademande vite fait parce que r eleki kala te prière vite fait bosengi bademande na bino soko mati fungola loba oui liboso na bien lelo layebi te lobi lomo olobaka na otala mino na ndenge ya ndiri ndarandara elakisaka nini ekangama na butu kaya wana elakisi na otala bino na liso asuka ti yariti lelo nayebi te namela ogaze ezo nalia kwaka na dendo ape dendriza yaya merci nayebi te naloba ndeni info spécial lelo yebi nga asala nanga balive te nakoka oloba te lelo nakoti nanga mwa live natonga bahomme narcissique oyebi bango c'est des hommes qui savent trop parler yaya rit yo yebi privé mibali na balobaka français belo na bakrakisaka bato no bayaka tuise Maman Marceline, voilà il faut zwa décision yaya mambo yo lobi ka wana no
aya Karine. Oyo ka solobi soki yo lobi to loba te to lobaka te soki olobi to lobaka yango te. Kaswa Yango te sujet. yango te sujet ke yana obi nini dans une décision mambona déjà tokati. Tatiana, Voilà, ok, to kati kas merci yaya. Ngala ke commander dendo na liana kwana. merci maman Marceline. Tatiana Vegas ou tu vois bio spiritas ou bien ba spiritas bo qui a ba problème Tatiana Vegas dans zone privée. Bon quitte maman Marceline. La suivante. Oui, bonsoir mamie. Bonsoir la Bonsoir maman. Ouais, vraiment merci mamie ndenge opesi mot d'ordre. Bando zelaka yo ya parce que mboka ikote mbutu zoyeba te totelemeli wapi mais tant que moko ye o éclaircir biso to comprendre maintenant ndenge nini ezali. Vraiment merci beaucoup nos petits points de vue na omité masikoyo ekiti. Vraiment c'était ça vraiment pour la participation dans ngai. Merci, bonne soirée. Merci. La suivante. Bonsoir. Bonsoir. La CP la décision. En tout cas, franchement, moi, j'étais pour ça. Et puis, naboya na benga na tikela ko ka ba voice bele. Na bi ko yoka ki en te so po yoka ki na koma ki pe. Na yoka kité. Ah, voilà. Donc c'était par rapport à ça. On a baki. En tout cas, merci pour la décision. Et qui m'écouta. Qui m'a peine quota. To yoka to sale lango. C'est un peu ça. Et puis, il y a rien à rajouter sur ce baki. Ils ont une très bonne nouvelle pour la biso. N'habitez sur au beau salon et Teno ça non les lotés. Ya kitoko ya somo ya wow. Ya solo ana. Dans la photo pété alors ba champagne. Il faut. D'accord, on a quitté casse. Merci Galiana, la suivante. La suivante. Oh, Albalali. Allô la parent, bonsoir maman. Bonsoir maman. Ni ya musicien ni relation na yo nga ça Karen Mokonzi. Mokonzi eza kitoko nalinga au fort na kiti. Merci maman, la suivante. Bokanga ba micro bato ba oloba nanu te yaya loba to yoko. Bon, loka bolo bate mboka loba na bokitina batu nyonso bana se mboka loba batu musuba mata. Allô mamie. Bonsoir mamie. Yaya, soko Mathieu Zori. Bonsoir. Dis bonsoir mamie. Bonsoir. Il y a le bosso, j'allais dire ceci, comme on a cherché la lumière dans l'Angola, na sepeli mingi sagesse. Et l'autre sepeli saranga pas na yo la sagesse. Parce que koki koloba na yo, Karine lobo Karine tellement mais façon de parler na yo na pe era prière ekoki mais na ndimi na yo koti na suka. Parce que on apportaka mingi na vie na nga, surtout mingi la sagesse. Nazala bemission na sala batiaka pe pa na yo mais eloko na telemela ka sagesse na yo. Nzamba puso liboso. O éclaircir biso penza. En tout cas nzamba zala na o Karine. Oza penda lipamboli. Oza penda lipamboli. Merci. Je t'aime beaucoup, je t'aime Arieta. Talaka na pesa moi na nga kombo ya Arieta. Merci. Je t'aime. Ok. Mboka. Mami. Bonsoir mami. D'abord, na lingi na félicité yo parce pour na boldness. Ya roya ovanda biso toloba toyela Karine Mokonzi. Biso tozala team Karine. Ozala nani o babysy to babysy. Obongisi to bongisi, o rebebisi to rebebisi lisoso. Biso to abongo. Mais là on a sepeleza que opesi ba mama ebele kimia pour na confusion o ebanda kokota. Opesi ba mama ebele kimia. Parce que na kotala na makambo énuméré awa mutu nyonso to a comprendre ba chinois o babanda ko telema babanda ko luba. Et côté pe ya team ya papa Hakim
biso batima kim toza ko espérer relation et ko continuer et ko kende ti place ezo kende to côté là nani apesi espérance wana ozwa wapi espérance kaka komona ndenge akipaka mwana mami wana espérance ya monene kopesa mbongo afeti kozala présence respect po biso oza aposa ya respect mobali moko arespecte yo atia na place na yo oyo biso tolingelaka place ya reine po oyo ozalaka reine na biso oyo akoya atie likolo tokoka tolikuangula ozala nani. Nous, on te protège et on les fera toujours. On t'aime beaucoup. We love you. Et nazo sur le loke opesi ba mama ebele kimia. Nandenge ukati likambo. Lelo biso tozongela ba promotion na biso ya marque ya Karine Mokonzi. Polo Henrietta 20 €. Polo Henrietta to kolobelango. Tozanga ki kimia po tokoma ko kanisa ke ten. Mais le quoi makambo ke boy. Biso osepel tozwi kimia. Merci beaucoup man. Merci Mboka. Merci maman Judith. Maman Judith, love, je te salue. Maman FBI, toi, yoko. Donc maman FBI, pas lali. La suivante, l'icône. Nalalité, Karine. Ngai ezali kaka pona yebisa yo ke na yebisa ki pona mbongo wana batinda ki pona mwana utindelinga numéro te pona tiela ye mbongo na ye. Mbongo, bambongo on peut leki na maboka batu des fois ça me fait la tête. Maman FBI, toi sur na WhatsApp hein. Allez. Biso alors la team Karine nde tozwi coupe alors il faut pesa biso coupe hein. T'es non pesa bino. Bino va vous gagner hein. La team Karine. Donc ba team ezaki a team Akim, team Evi, team Karine Mokonzi. Oui, biso tozaki team Karine mais na moni team Karine nde gagner. T'es besoin de coupe, il faut. Merci Aya. Allez, bonne nuit. Merci maman. La suivante. Bonsoir, mamie. Bonsoir, la Chine. Oui, merci vraiment. Nandengo eko si peuple mobimba la Chine. Ngala zena nga team Karine. Ils ont saka ba attention biso na Canada attention zeki likolo. Mais la minute yo dans un moment à Malil na mais la merci zalaka boy. Vraiment la Chine ezaka Karine Mokonzi. Bango nyonso bazozo mpepe nao alors biso to yakaka pona Karine. Merci beaucoup vraiment pour la message pourquoi lelo nzamba pambolo vraiment akolisaka ba sagesse ka kolika. Merci beaucoup. Bye. Merci la suivante. Bonsoir mamie. Bonsoir maman. Hey mami, merci beaucoup vraiment mite mezalaki ya komata. Tuande kozela kaka yo loba po mite mekita mami. Sa yo mobulu na internet so yo lobi nde tozora kimia. Na lela yo ya koleka nzamba pambola akokisa bapusa mutema na yo akokisa ba besoin tout apambola ma Charlotte apambola Henrietta vraiment nzamba akokisa ba pusa na tout vraiment oza nango. Merci. Merci maman, la suivante. Bonsoir la baronne. Bonsoir la chaîne. La baronne, team na biso tozwi trophée. Taka na komaki ti biso team ya Karine Mokonzi Ourien nous recrutons. Balobi ba toi bazolo ba Karine Ourien baza team ya mafisi. Tobi to silami kaka. Tozangi bisika otchalo kolo la baronne. Donc tokoma est tellement mal à l'aise je ba te o kende na live nini po kuna ba bamba yo kiribi. To silamaki mais biso nde tozwi coupe wana. Biso penda tozwi coupe wana po biso te liela na biso yo na ndao lobango atungo makenga vie privée la baronne alamba alia na oyate na olobelango te nga na yela la baronne tokobundela ye tokosala oyo esengi na niveau na biso mais oyo etali vie privée na ye asalaki boy wana olobelango te. Merci penza la baronne, merci penza kimia na motema. Merci. Team Karine Mokonzi Ourien, toi na réunion na page toi je dois trophée na biso, toi je dois trophée. La team Karine Mokonzi kuna bozo molinga mite. Bozo soleil te. Akudeni nyoso bakota kuna te. OK. Vino bozo ete. OK. Bakana te, mère fate. Donc mayele na rikite. Oui. Tozo tala penza ekenge fait l'homme. Merci la baronne. Babenga ba banani babenga ba batama be o bakotaka ba banini infiltré ke bana ba infiltré te la baronne te bafana zaki na team ya Karine Ourien bandakala bafana bafana mboka benda kekeba
infidèle. Yo kuna ozozwa ba bolingo Zaire. Bango okozwa na banani susu okozwa. Bagaliana. Voilà, bienvenue. Tela baronne moi pe Galiana nde kotalisa. C'est des gens monier bon c'est que suspect. Si. Alors bando bimso ba voice ya ba to ba nouveau rekilt. So yes oka yo mona kaka azaki ka mutu ya team yezo akim o evi akotati. Boyoki. Attention plutôt te o zinga libanda mabe. To bazaki ka tout droit mona tu mama FBI. X tout droit. Wana biso. Merci beaucoup la baronne. Merci. Hey, bazo pena nyote. Les news de Karim Mokonzi pas PC position, il pas compte qu'on a été filtré mon nene. Mami, bonsoir. Maman bien c'est de muto tatanement non na mona. Donc maman bien c'est kutuko. Sans position. Bonsoir maman. Ezale ke Mokonzi, hein? Na chanda de comme na tedi nazali. Mami, OK, d'accord. nazali. Mami na biso to seka mke to zonga na mama mais ata okati biso na petit to seka na muke belo ninga sekaki. Jo Angelica alobaki Karim Mokonzi akomi na azotya ba provision biloko nyonso ba paquet ça te biso to soma moko ba paquet nini ebi ilo nyelenga na mutunga bomona ka mafisa ye kozwa likolo moka soso memi na vinaigre ake kotumbela kuna barbecue nani Wewe kena raisonnement maman yo lobio ayiba kine biloko retanga binzambe raisonnement ya kindenge nini Nyengene ebisa okumboka ya live mwasala kyala na mikatele po mboka ya mazala wa mote na mati mena kanga mikro apo na keipo ba umeleto na biso ba mitika Mutu alobina leki ya Mokonzi kitasika za team evi. Lani la Chine net ye kutu komeko rekilte ete. Ya yo ti lelo ba kati ba team yo zo continuer na kita yo ti siko za au afro. Mami tide mboka. Mboka yo Ne biso mami tika ne biso peso za pena dans so za na la Chine te c'est faut telenga libanda lola po makambu mweleka aweza na kaya biso mo na ko sekala kutu ngaku maweza ete ngaka tonga ngaku nyabite nga nandeka ba photo na cha wana makamba sala ngabi mami te mami asana kimia na kotala makamba pasteur masolo na makamba ba osaba tu na lingi mami aza vivant oui po batu ba oya kaka mami azaki mo batu ba okabele donc azala na mta kabela kiye mo peto zonga pe batu nani mtu bando ya pembe na kabele izala donc na team koko sompo salama wa na kimi mama shasha mami boss na moni mtu moka komi onga za team koko sompo ya ninyo Pour les demander sur un arrière. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un team de nous, on peut nous arrière. Ma kambweza na la Chine oyo neso bafana kuta okokolo batese bafana sala la fana bingala sala évidence Mami na sepeli merci beaucoup bisous je t'aime mami. Moi aussi je t'aime bébé c'est la famille la suivante bon pardon l'ennemi Mboka kitanga pardon. Bonsoir mami. Bonsoir. Merci Nandenge aujourd'hui décision koya koloba pona koswana la ki tellement trop bato ba koswana trop ba koloba trop oya iloba na ndenge na oyo kuna zoloba ndenge mo comprendre pe zati na la zozo pe na ko finga na koloba donc ba tension la ki ba sala kaka ba kufate na ka bango soutien ayali tribunal a kotombaka sima lobi kuna bizoba kuna Karine soko zongisi evio koyeba mami na ngina loba bwe il faut
yoka nde basotisi yo. Yaya. Boni bekotanga komba bato bakufa okati ya bato bomo. Allô? Oui, allô, Allô, bonsoir. Mami, bonsoir bébé. Qui est-il? Les troubles qui troublent. Hey, mami. Au moins, Les troubles qui troublent, les troubles qui troublent. Qui nous trouble les Chinois. Mami nous a troublés. Oh, les troubles qui nous troublent. Mami, tu nous as troublés. Mami, tu l'as dit, c'est plein d'ango et qui n'est pas mal. Et tu as là qui est comme maman. C'est mais la Chine. Biso la biso on a dévolé. Bah le la tama kamba c'était taliban on t'a souvent attaqué on a dévolé. Mais dévolé ndenga bi ah ou ba zozo ba sauter. C'est un an la baronne love bi je suis brisé. Ya ça brisé na nignon. Yé petit. Ma baronne love. Bonjour ma team. Hey. Ya. Ma baronne love boa ba ta soni bi. Hey. Mami bonjour ma team. Mami tu na nini? Neti ye baba aki team ni nyango. Aki team nani? Ye akinyo. Hey. Baba God. Mami esa kelengi. Omoye lokango epi lengi mo na internet. Tipo ela la kit. E kama kama Marcelo Masco. La Chine ou rien. La Chine oye. Mais pas gagner. La Chine d'attaque. Mais la champagne bébé, la Chine d'attaque non, Tim Karini, oh yeah, tu veux les millions, toi la mami, top, tu t'aimes la comme ma mamie, au moins tu gagné bino, des team boy, mais enfin la loi na kuna on a zin na pas me cons. Merci mami. Maman, ya ou t'es pas mère fa team nanya Kim. Bien pour on a les bonsoir. Merci, maman Karine. Na banza nazwaki moi difficulté à mouke na connexion. Ah, papa ya voyage. OK, toi yo ko papa. Alors, bien nazongeli on a pour expliquer la bande que offre voyage à Dubaï eza nango kaka souscription eza $1,500. $1,500 wana na kati nango tozana billet aller-retour. Dubaï Kinshasa, eza pena visa na kati pe assurance. Toza pena logement pendant 5 jours. Dans hôtel 5 étoiles, la fondation et autres travaillent en collaboration dans Novotel et à Dubaï. Donc, Batunion se va souscrire, va la loger pendant 5 jours. Et puis, tu as la peine visite touristique na Katia Dubaï, na place union stratégique. Et puis, tu as peine et l'eau comme tu es dans une masterclass yangomoko. À travers masterclass wana, tu benga tous un partenariat na investisseurs à Dubaï dans domaine immobilier, dans domaine automobile, dans domaine commerce général, dans domaine alimentation p. Bakoya ko présenter pa ba o ba ko souscrire na kati ya masterclass wana ko expliquer bango ba avantage nini ezali autour ya ba investissement o ba ko sala que ce soit sur place à Dubaï tout comme biloko ba ko somba pe ko memango Kinshasa. Vous avez un partenariat avec l'agence Yafret, qui sont en biloko et qui ont une difficulté à ramener à Kinshasa. Fondation P pour sa opportunité. Vous avez une randonnée dans la mer à travers yacht. Et puis, vous avez une randonnée dans le désert. On a un spectacle dans le désert, que ce soit sur les chameaux, moto à 4 pinets, mais aussi la danse na oignon sur ça les maka kuna na Dubaï. Donc ça kana 1500 à Pamba pour nous retrouver tous en avenue Ponzo numéro 41 na Kalamu précisément na immeuble Adi Construct en diagonale na église à Pasteur Sonic Afuta na 4e niveau local A. Ya on est beaucoup ta fondation Alpha Perla ezali wana pona baïba kozala intéressé pona yango. Merci, papa. Pourquoi ça numéro de téléphone, balando la privé? Ouais, numéro de téléphone est à 080, bon, plus 243, 81, 428, 72. La Gokozong est là pour l'audition malamu, plus 243, 81, 428, 70. Merci, papa.
Mon amoni molinga mi a posé question bango na France. Même na France peut même ils ont partout non? Bon, pour la France, tokoki au moins qu'on déduire kaka au étali billet. Parce que billet à France, bango moko bako somba. À partir à France, juste à partir à hôtel, séjour, ba randonnée, na ba visite guidée et yonde biso tokoki ko assurer. Merci papa. Merci. On a bien précisé que na autres ça là, ils ont juste qu'à faciliter aux fondations Alpha Père là, où ils allaient copier ça na bande qu'on a biso. Dans tout ça, ce qu'on s'allie calcul. Na 1500 on a ils ont bon on a oyo pesi yonde to assurer séjour na on a makamunion so juste pour nous like ça que non, ba Congolais bazana bolingo ba Congolais mususu pe bazali pour na kosonga. Merci papa. Merci. Et vous en prie. Ok papa, ok. Merci beaucoup Bandeko. Bozelana nona ni. Bo kitisa papa hein pour na pib. Boye sera munene maman Sandra Christina anniversaire ne le kaito yembela taya tika ngati. Aiki ko edina na ensemble sala anniversaire en Rita. Mboka uba fana boye sa maman Sandra Christina munene mitali kolo. Mutaza likolo na suka. Maman Sandra fungula micro. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, maman Sandra. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Sandra Christina. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Sandra Christina. Botama et l'amour. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup, ma sœur. Na matika mami, pona lobaki, nga zayi na nga team Karine Mokonzi. Tolala ti 2h du matin pona okisaka ba chinoise motema. Donc depuis moi, ba mati bo baswani, ba mati bo oya kolela bazo lela donc. Et bon kolela, on a téléphone na yo aussi portable. Eh, ngande mama jabunde mama Miriam de angabu mangati. Na kuche kuna na live netika ba nubeta batu ba coup de tête na live. Ngabi eh mère, et ana ngobongo te bo fana bino tranquille. Donc na lala to lala 2h du matin mutna muta opesa ba point de vue na e. Ba opera aussi ka ba siliki ma sando zo kota e abongo te to lingi te ngabi e ana ngobongo te. Donc to sagi o il faut to sala pe na actualité. Il fallait pe ka actualité za la bongo parce que fait ya mwana ngé longwa. Il est important, ils ont arrêté à faire un ngwende na ye quoi. Ils ont vraiment important actualité arrêté. Fait ça mon nene bon le mariage na Valère. Et merci maman Sandra surtout pour la présence na yo pour l'assistance en tout cas merci. Nakiti, bonne soirée la Chine. Merci beaucoup. Fille capable, mami, et ce n'est pas voice. Mami, je sais voir biso. Fille capable de poser bien 2 mois. Balobina leke chou mami. Mami, qu'est-ce qu'on a dans ces mais c'est ma fille. Eh, la mission n'a aucune voice, là, on a vu où? Bah, tout va normal. Fille capable de lobby. Mami, yo ngo kata chinoise baka kufile kisangani hapo mote manekita. Mami yo yebine wakamune sala kabizo. Mami te. Na lingi papa kibi mami se visiter. Mami se mette mo ba futa kombolo la mami. Mami tala. Oyebi mode bondo suki. Taka téléphone na mona homo kaposa na bua kango. Bomoni prise na zoli bino na kyo binse na iPhone na sika. Posa na simbi téléphone na kala. Na okutaka ka mami. Mami ma fille sa boto mo kitoko mélange na bino ça bien mami. Et là on ino mo la ba tout ça peu on monte son trace mami. Mami nga ma fille. Mami mais franchement oh qu'on a les ma fils oh que toi zone la pour na Kim. Nous on comprendre de ce l'autre. Na change les bino na téléphone na zoli bino pisa sika.
Pourquoi tu bokolela ba mami na bino esuka kuna na téléphone pliable. Nazala tena yo kata ba mami na bino te. Na kita kufuna nani polo bino na kebulo. Sincérité. Ngelo na kolo batala ko bondio na bondeli ba chinois poto kabwana ti. Chérie, sobo sailinga ganyo ti. Na kanel bino tu. Nando yo kape ba voice note tonto kana WhatsApp. Chérie na niveau na bondela na no bonde bona ba live. Tonto na WhatsApp eh. Mami pardon ça no live lelo. Salo katalikambo wa salo bilelo. Na koya pété. C'est comme il lobby au kai. Na yebi ko zwa ki tente mais lelo peut-être faut ça quelque chose. Trop c'est na bondeli na niveau moko. Na kiti na donc t'es un amour pour moi donc na linga o makasi niveau na bondeli na no pizza bon to kabwana ti boite dakite na baza batakiri bitonto merci. C'est là maman Sandra Christina Assisa qui t'a beau. D'accord. Alors baki assisi. Na sisi na mama Karine. Ah merci maman. Karine na ba mukena lekala tika nga ba claims ba zo parole belé maman Julie Maréchal. Maman Julie boni kala boy. Nazao kala nakenda. Na téléphone nango zati minute. Yo kana ngala bandai Karine ou rien. Totika batime bo. Bandai Karine ou yo suka kina wapi? Nazwa zela na mute ya. Oyo kape mo elengite. Na bandaki toela ki Karine, toela ki ba relation na ete. Na bandai bongo. Karine ou rien. Karine ou rien. Mama Beyansa bimi kuna nako choke bino. Nako choke bino Karine na sema 2 mois. Donc kuna fille capable ye. Karine na zemi moteme suki. Ndabito bela ma ka ba fisi to sa nini.